Alors exactement une année après, nous recevons l'invité qui nous a fait l'honneur d'ouvrir le bal avec nous. Il s'agit de celui qu'on appelle Mopa Omokonzi Kofi Olomide. Bonsoir Kofi. Bonsoir Francis. Merci de revenir exactement une année après la première émission. Félicitations Francis pour l'année de ton émission et merci de m'avoir fait l'honneur de me choisir euh, pour la première de chez Francis et merci pour la coïncidence d'aujourd'hui, le fait qu'un an après je sois aussi reçu par toi. Donc vraiment merci à toi et à tes copains de l'émission chez Francis. C'est à la demande générale que les téléspectateurs nous ont toujours demandé et réclamé que nous puissions recevoir encore une fois Kofi Olomide depuis la première interview que nous avons faite avec toi. Alors ils nous envoient des SMS, ils nous appelaient tout ça pour qu'on puisse revenir sur Kofi Olomide. Alors Kofi Olomide, aujourd'hui, nous allons commencer l'interview. Tu viens à peine d'arriver à Kinshasa. Ça fait à peu près combien de temps que tu es à Kinshasa? Je suis arrivé mardi, hein. Donc on est vendredi, mardi. Mardi, ça fait, c'est le troisième jour que je suis là. Alors on va commencer tout de suite par d'abord l'actualité de Kofi Olomide du quartier latin, avant de parler des Cora, avant de parler de tout ce qui va avec, de Maïcha Park, et tout ce qui va avec Kofi Olomide. Alors Kofi Olomide, avant que tu partes, tu avais lancé le... En même temps, tu avais ajouté une nouvelle version de Sylvie, modifiée, mélangée avec Epucha. Pourquoi est-ce que Kofi Olomide a préféré ressortir, remixer cette chanson-là? C'était à la demande du producteur quand il était question qu'il sorte. Parce que moi, je ne voyais pas de raison de ne pas commercialiser la chanson que j'avais écrite. Je me suis dit que les gens, parce que le public de Kofi, ce n'est pas seulement à Kinshasa, à Bandal, à Yolo, tout ça, mais aussi à l'étranger. Donc j'ai pensé qu'on pouvait commercialiser ça à un prix tout à fait modeste pour porter ça à la portée, à la disposition de tout le monde. Et donc le producteur Nadim Sonima, qui va aussi produire Danger des morts, l'album du quartier latin qu'on est en train de préparer, m'a suggéré de mettre un deuxième morceau pour ne pas laisser sur leur fin le grand public qui allait écouter le single. Alors au studio, comme je me suis retrouvé avec Soleil, Ferré, Modogo, qui est de retour dans le quartier latin, et quelques musiciens du quartier latin qui séjournent, qui habitent maintenant en France, Rama, tout ça. Rama, Fofo. Alors avec des guitares acoustiques au studio, on a inventé cette chanson. J'ai inventé cette chanson comme ça. C'était un peu une improvisation et puis parce que je ne voulais pas créer une nouvelle chanson sans mes musiciens qui étaient à Kinshasa. C'est ainsi que j'ai mélangé un peu. Il n'y a pas que Sylvie, il y a Epucha, un peu de pomme verte aussi. Un petit extrait de pomme verte. Donc ça fait une espèce de cocktail comme ça, quoi. Kofi Olomide, bon alors maintenant on va un peu en lingala. Kofi Olomide Lelo, est-ce que au CPL na état de vente, il y a monde arabe pour depuis Bimaki, en décembre janvier de l'année dernière jusque maintenant, en tout cas il faut le dire, ça a occupé parmi les deux premières places depuis plus d'une année. Il faut le reconnaître en tout cas. Est-ce que tu es content de comment le public a reçu ton album? Pour la critique et tout ça. Album mon côté, où Bimaki Nzela Mokona monde arabe était comme le monde arabe. Donc bateau baté kaka CD non piraté. D'abord, il y a double CD, 18 chansons, avec une pochette, je pense que tout le monde a apprécié. Donc, vente d'Ango, il n'y a rien à dire. Bon, vente, il y a qui s'assassé. Parce qu'il y a peu de vente, on va pas trop le CD ici, c'est les cassettes. Voilà, cassettes, copies, tout ça. Mais, au Kenya, il n'y a absolument rien à dire. Et aussi, si vous avez la numéro 1 à Baït Parade à vente, Kalamingité. Tous en ont encore par-ci par-là, mais tous qui constant depuis, je pense, janvier. Kaka récemment, on a qui les marquis, tout ça. Donc, mais tous encore, je crois, deuxième, troisième, par-ci par-là, tous encore premier. Donc, depuis janvier, il est l'autre 10 mois, ce qui signifie que le meilleur album de l'année est connu déjà, quoi. Parce que accueil critique et public, c'est quoi? Accueil critique, c'est-à-dire par rapport aux chansons, par rapport aux œuvres. Mais Obi et Musaki Ngai avant-hier na chaîne moko concurrente na Kotanga. Oui, on est fair play. RTGA. Bah ça la ba chanson na compétition. Avant-hier, qui génération nanga na o ba benga soi-disant 5e génération. Qui compétition pomme verte 100 kilos de fleurs nani Esaou, Ponaka.
Mission Morezo les Ganatongo na matinée. Ah oui, j'étais vraiment curieux natala pour battre Balobara. Ah non, boutique la gêne, boutique la gêne. Elle a gagné qui? Pomme verte, 15 ex-aequo, 100 kilos na Esaú avec 11 points. C'était il y a 2 jours na RTGA, na Outaouya. Donc on a vraiment curieux natala. Donc on a senti que Batouba n'a pas besoin d'abisso baoyo. Au Batumususu, un peu plus expert que les autres dans la musique. Tant que Balobara que non, boutique là-bas, soi-disant jeune. Ils ont tort parce que Batbaponi pomme verte, ça veut dire que ouais, Bazo s'est retrouvé, Bazo s'est pelé na Banzembwana. Donc to bandagi na Baipucha, to comme na aubergine, vraiment album moyo monde arabe. Merci na public. Une question, c'est pour Batouba, ce n'est pas tout côté un secret des dieux par rapport à Koffi Olomide, dans la signature de contrat. Koffi touche des droits par rapport à chaque album vendu, ou simplement il a touché déjà son cachet avant que l'album sorte? Ça dépend. Net monde arabe n'a touché qui cachet nangai, il faut taper. Oui, n'habite sans sa question. Non, sans sa question dans le sens que est-ce que tu as un pourcentage sur chaque album sur chaque vente, ouais. Ou c'est juste un cachet avant et tu restes tout producteur? Bon, c'est-à-dire au moni n'azora cachet pour nani parce que ma vente nangai ali stable depuis à peu près 10 ans. Tu vends à peu près combien minimum? Rare album nango était quand même à moins de 50 000 CD. Son abina tiana ba DVD lelo vraiment ils ont débordé quoi. Rare. Donc compte tenu à ça, tant on a négocié ba contrat nanga. Producteur na référence wana. C'est ainsi que moni lelo tozana crise à producteur. Musique congolaise difficulté tozana ngo lelo na landa qui au moins 2 fois, chaque fois ça ko évoquer couper décaler peut-être solo lango. Les amis manque de confiance, crise de confiance il y a producteur. L'album est belé bazak. Envers qui? Crise de confiance envers qui? Envers musique Nabiso. Il y a Congo. Il y a Congo. Et pourtant Boté Karamingi mais piraterie ils ont ça la incroyable. Bon, et puis pouvoir d'achat, il y a Congolais na Congo, ça laisse vraiment à désirer les lots. Crise économique, ils ont un niveau mogo, il y a ma casse trop. Donc on a bandé que producteur tant qu'on va négocier, bazara déjà na référence on a que Koffi a été à peu près boyé, vidéo à Koffi a été à peu près boyé quoi. Donc c'est ainsi que bon, en gros, on a toujours à peu près la même chose. Naouti qu'on signé contrat, il y a danger de mort, album quartier latin. Sonima toujours. Sonima toujours, tout signé naïe. A signé surtout pour aligner son album Nanga au Héroïen en 2007. Ceux qui n'avaient pas titre, on a pas d'émission changer thème. Mais bon. Après la fin émission. Mais on a déjà signé. C'est vraiment concrétisé. Donc on a déjà signé 2 albums, et Danger de mort et le prochain. A signé pour aligner absolument à Zoa Héroïen. Mais comme la norme et album Nanga Héroïen, vous allez m'acasser moi trop. Donc on a réservé en haut, on a PCA dans album à quartier latin, dans ma condition mon bien. Donc tout ce bandit déjà programmation ah on a qui ça studio Bobongo, tout na garçon moko vraiment garçon moko tout travailler naïe baki que ba talent bazan à Congo mais naïe ça la découverte il y a garçon on a vraiment content JC je le remercie on a bande royo comme moi le moment sali anniversaire il y a ils ont les cas déjà voilà ils ont les cas partout sauf pas nayo évidemment mais pesabiso tous on a CD na DVD na hote tonton yelanga CD on a pesa Francis donc comme ça on a chaque émission au moins officiellement tu dis qu'a pesabiso voilà tu que biso to fouya yelanga CD on a pesa Francis donc au monnaie lo on a zolo anniversaire JC on a mutasala qui on a qui ça complètement nakeneka ko mixer na poto mais vraiment c'est un garçon à féliciter encourager nabo le quoi natangi ko monnaie lelo comme accaparé par tout le monde donc tozalaki na JP Kyungu petit nanga mais lelo PJC wana nga na découvrir bon il y a beaucoup d'autres hein na ibina tout le monde ba petit ba otalanga ba mona peut-être ma bête on a travaillé na bango lelo ezali JC wana na JPKIS. Vraiment, bazaï ozanga confiance na biso ba leaders ya musique congolaise. Koffi, des critiques par rapport à vente, hein, il y a l'album, il y a Koffi Olomide et tout ça. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, avec le temps qui passe, Koffi Olomide, merci. Koffi pourrait répondre à ceux qui disent, par exemple, quand on critique surtout le disque d'or de Koffi. Parce que quand on descend le disque d'or, on dit France et Afrique. Alors on se dit, mais normalement, le disque d'or, c'est juste en France. Ou bien c'est juste en Afrique, mais France et Afrique, plus de 100 000. Comme à l'époque, c'était pour Ifrakataï, pour Loire et pour Noblesse Oblige, si je ne me trompe. C'est ça. Quelqu'un qui critique cela, qu'est-ce qu'on fait à dire sur ça? Parce qu'on dit plus de 100 000 France et Afrique. Un pays et un continent. Ezali bateau bazako
koluka ko nuire na musique congolaise sans que bayeba wana ezali buzoba ezali complexe bato yango tuna bango so bayeba ata star moko ya Suède to ya Mongolie to ya URSS to ya Panama to ya Uruguay bayebi te mais na bamboko na tangi na ba Éthiopie na ba Argentine na ba Allemagne ba star bazali donc yo nanga lem so peto yebango te bazora pe ba disque d'or donc il faut pas bato batika ko raisonner un peu c'est-à-dire ba disque d'or ba Johnny Hallyday bazwaka na ba Sardou na ba Mireille Mathieu bazwa encore en France Johnny Hallyday pas que no beta aux États-Unis a même bato na France na cargo yo yebi asala ba charter a même na Las Vegas pas beta concert na pas yeba ki ba américain ba kota na bango te donc les États-Unis peso OK yo so comment ba États-Unis bato bele ba tala ba koma ba yebi na bango ba star ya France on a te bon biso toza branché France pour la télévision, colonisation, Belgique, tout ça. Mais ça veut rien dire France, ça dit Bastar, na Danemark, na Congo, tu es bangoté, bazor disque d'or. Il y a une expression même musique à ghetto, musique expression utilisée. Nous avons toujours contre yango. Et même, na ko même kolobage biso, ba congolais, ba cause la même fier na biso parce que biso au moins, tout dit ça na États-Unis, tout comme l'Europe, mais ba français musu ba toni ça même les États-Unis té. Natangelo exemple on a tout autant Didier Pesangai CD na pesa voilà donc téléspectateurs na pesi 3 clips Sissi Sylvie Longitima na anniversaire na Francis Kakonde merci comme ça je pense au moins pendant tout le mois de novembre dans chaque émission mais c'est l'émission elle est oui l'émission le BP oui bien pour le mois il faut foutre mais ça va ils ont image à Kitoko ils ont gâté image à concert au son et la relève sous pena bien té l'air moussousou mais antenne naïbi antenne tout est parfait presque tout bonjour talangai ok donc Zoloba na jingi na wej na Sylvie bango tout voilà Zoloba par rapport à disque d'or donc ba congolais balobaka ba biloko na ba respecter biso to beta ba Bercy il y a des français na France au ba beta Bercy te basé belé yo bango belé mais ba les TV tous les jours ba petit o bozo kumisa wa mikolo yo onga na parena na Zenith Magic System otozo kumisa ngaite nga bozo kumisa to banana bon bref na c'est pas que tout na ngende kuna ngomolo na na émission na ye a remettre qui peut pendule à l'heure à ce sujet bazaka na chance ya kozana relation moko ezolekisa bango trop na TV baleki na bango biso na koyemba te na kosala musique te to respectera bango parce que baza ba collègue mais baleki biso na rien on continue sujet autour de la coupe décalé après ngani c'est ça critique wana ya France Afrique tena mon question il forcément faut na kota wana parce que ceux qui balobi que journal des disque d'or ba disitaka te kaka ya biso ba congolais disque d'or elingo lo ba oteki 100 000 supports en France. Non. En Belgique, c'est 25 000. Yuzo ba norme. C'est-à-dire, omoni mboka na mboka ezana na mais c'est en France on est lingolo banini. Disque o ebima na France. O ba yebiango na SACEM. Ne wana na zoloba. Mais lingolo bate oteki kaka na territoire français. Ah non, la différence est là. Il faut expliquer. Ah non, la différence c'est dire lingolo bate oteki ali disque o ebimi origine nango e outi France. C'est-à-dire place ba presaka yango, place eza déclaré ba yebi ke comme na nombre tel. C'est-à-dire que tu peux vendre dans Venezuela, partout. Okay. C'est ce que je veux dire. Donc, ceux qui sont congolais à Zui, oh non, ils sont comptables, mais ceux qui, il y a un Français à Zui ou bien un Yougoslave, ou un solo. On a bien un bouzo peu complexe, ou un Magic System, avec tout le respect que je dois à mes collègues, à mes jeunes frères. Non, le conducteur n'a Francis, ne t'en fais pas. Na autour Paris il y a 3 jours pas barobeta grand concert na bango na Élysée Montmartre kaka Bercy te kaka Zénith te bango moko donc yango biso ba auto sala net ba wana parce que toza pe belete na Afrique à part Youssou Ndour à côté na groupe wana kaka biso ba congolais na Afrique mobimba oyoka jamais un gabonais oyoka jamais un zambien donc à part biso kaka Youssou Ndour quoi kaka ye ba Bercy wana donc quelque part ba respecter biso ba bazong sa biso na place na biso tozo mériter Lelo Oyo Francis Kakonde Kora ils ont célébré 10 ans nango mais nango devancer en côté na tikilo loba. OK. Kofi Olomide, maintenant on avance petit à petit par rapport à l'évolution de la musique congolaise. Avant tout comme le dossier Maïcha, aujourd'hui Kofi Olomide, moi critique ça pas la part de Nubiso congolais mais on remarque que pas une régression mais n'était où tu as annoncé que Congolais comme d'habitude à Bercy à part Youssou Ndour mais on remarque que
d'abord, les visas, et comme moi passe depuis à faire à Bangoulou, pour la plupart des groupes, tu as une grande salle, tu as salle Mickey, et là, tu as un groupe total à la TV. On n'a plus d'événements comme on était à l'époque à l'affiche. C'est Nakatono, pardon, excusez-moi. Tozobeta sous basala mine n'était pour loi moko française et bimi que 23h concert na France jamais après minuit. Or public na biso ya Congo, ils a public moko particulier et bimara à partir de 1h du matin, 2h du matin. Ça dit solingo beta Zénith, olingo beta Bercy, ndenge na bandaka ko beta blokwana, il faut au 4 na minuit. Aux grand monde té. C'est pourquoi ils ont ça la malisuté. Et ça c'est pour musique na na baisse. Ils allaient parce que loi wana et ça les biso mauvais tour. Ils ont arrangé des moyens au disciplinement public pour que ça. On a des secondes travail voilà et là vraiment mutako discipliné public ils a bisoté. Joueur a beta na stade té mutako sa spectateur beta maboko pour na tchebi. To beta nga marqué que ba tchebi sobi. Mais nous ba leader d'opinion, beaucoup expliquer ba public na bino. Non, ils a elle peut-être na biso mais beaucoup expliquer. Non, au moins moi si na on anda ko so zo l'exabilo na mungwa. Yoko le belé ko malakola ko swana. Mais ceux ba parents na ye ba yebisi akoyoka bango mieux ou bien ba camarade na ye. Bino presse musana na bino yango wana. Ponanga, je pense que au lieu de kolobaka toutes les émissions Maïcha, ba polémique aux la côte sous-souté. Yango to mo monsieur belé comme na moi kolala. Mais bo éduquer dans le public, pour l'année public parce que biso to ba monde ba ko faire ba na retard. C'est vrai. Je m'en excuse encore, mais na ba na retard pour nani. Na ko yembela ba kitité. Excusez-moi Francis, nakoyembela bakitité na sali publicité pour na respect public pour na yembela on a ça la bango plaisir 3h du matin au compte à 3h du matin. Il y a des concerts aux chanteurs à matin passer ba bazaka raté mais na 4h30 baye et heureusement ba congolais bazo ya frais ba tout ko sukola bien d'abord ba applaudir ça raté ba bina raté ka bilamba ko la ça ba forme voilà ma mentalité mo auto comprendre raté donc moi travail moi ko zala wana ezaka wana te makambo eza mo belé lelo makambo ezoli kana na Congo awa tango zolo ba public c'est un vocable c'est un concept oh lelo to longola même na langage na biso na Congo lelo public ezali sous-souté Francis lelo toza na ba public c'est-à-dire artiste Y ata yemba bien ata selinzemba bien public il y a V jamais gokumisaye parce que inconditionnellement et sans raison bango faut bazalaka contrer pour ba soutenir kaka V ça dit objectivité exacte ça dit ba analyser même pas bayoka même pas oyebi comme na loba so nakota na ba kombo pour comprendre bien c'est-à-dire public par exemple il y a musicien Francis puis Francis so ata selinze ma kitoko ndenge nini public il y a natianani tanga comme pesa comme il y a Dodo il y a musicien Dodo public à Dodo jamais ba okumisa yo na nzembo yo sali na musala yo sali parce que c'est comme ça. Il y a des exceptions. Bon, il y a toujours une exception comme on dit, il y a toujours une exception pour confirmer les règles, mais la majorité des cas ils en wana. Mais comment voulez-vous public azoka nzembo moko tezo yembama que liango ba yaki côté les melaye azo yemba rien ba acrobatie kaka ba danse ba kaka tombola maboko mais bazo tombola kaka. Mais azo ka bien que logo tazo yemba. Ils ont dépendre peut-être dans la relation. Yango et comme ils relation entre ba leader na ba leader wana. Ceux qui demandent à leader wana la TV pour nous créer tu ba acrobatie boy peut-être que public wana ya mutabasa ba acrobatie wana a se planter na lolo lobby et on a rebêté le maboko côté. D'où Maïcha Park est important. Merci beaucoup Francis. Mais j'ai jamais dit que c'est pas important. Au monde ngam comme sous ngana Dolph to lekana bona na couloir à Grand Hôtel. Et ça leur passe. Pas si mingi. Et na Maïcha Park ne devant na yepa yeki websanga que vie nga pesa la nga passi. Biso tout tu comprendre que to pesa na rata ba bonjour. C'est lui monte yoka rapete na bino ba animateur ou ba journaliste pe ba animateur. Reste pas dans la TVT. Bon excusez biso. Ngana na ta cours journalisme était ils a vraiment domaine nga te na respecte la bino mais ce n'est pas tout mon lot. Donc ba journaliste na ba animateur et ba animatrice parce que féminin journaliste ils la raté. Hein tu yoka rapete série moko ba potanage que oya finga oyo ba chrétiana ka bani mais lelo to sentir que ah mon émission na yo mon aboy bo vendre les journalistes mususu. Ou animateur mususu ou musicien mususu pe bakisa te ça dit émission ya animateur moko ba animateur mususu baye kalezara penzati c'est ba lukunku ezalaka penzati lelo nde koma te ba TV pe comme belé toké et comment donc elin koloba nini na magamotu koloba Maïcha Park AMC eza vraiment utile omoni
avant même tout bana maman Maïcha Park biso na continuer Continuez. au moni lobby na tuna ki petit nanga moko bona yoka ki ke ba sala ki mo trouble na Chetemba petit nanga moko junior na tuna mon fils qu'est-ce qu'il y a na yoka qui paraît bunda ki na collègue no ya orchestre tel hein? Moi potana non moi je suis pas ça On y va. au moni tant on a ozala susute ba congolais ba remercier Koffi Olomide na ona sali na musique à Congo donc na sous musicien te ya ba biloko ba boy na zolo ba no ba biloko éducatif. OK. Na tuna ki musicien nanga chanteur nanga bi junior mais na oka ki li solo qui paraît bo discuter ki yona collègue na yo ya orchestre tel na Chetemba. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh bango kaka balinga ba boy ba tina petit na bango sala ki nga mon geste mo bani na beti petit ngo mbata bon ba biloko na oka ngotro basaki na bango tout na studio ba musicien nanga na tuni bango bo siko yo bino bo préféré bozala ndenge wana bosonaka na ba Chetemba ou bien bosololaka pe bozala pe ya pe so okotino bar bo lemsu pe mutu nanga somela ta koka bosololi bo préféré nini hier abivie mais ce qui ba trouble les athées c'est mieux surtout ça ko bundaka te na ba place ndenge wana c'est mieux plus to yaka lemsu ko luka lemsu ba momi ba nini ngabo moni ke Maïcha Park o ya biso ba leader et ko zala pe ya bino pe bo lukelenga ko mona bino ba artiste po bo bundaka sute na ba place ndenge wana poto le kana souti na ba couloir ba grand hôtel to loba kité que Maïcha Park po wana le kamuninga te na succès na public non o ali azo na public na 70 millions de congolais ezaye o azana monga 1 million pe ezaye siko luka place au 70 millions on a concert mo c'est ça le problème donc quelque part koyoka neza na ngaka bien tozonga cours émission ce que tu as dossier Maïcha Park comme tu type dossier wana alors qu'on fait le midi toi tu viens de le dire tout à l'heure ningo lobby que Maïcha Park faut ma bolingo ezala biso tout ozali d'accord na idée wana na départ na base les bolingo ezala boye Francis ozaki d'accord na base hein yo la ndai émission na ngate tela na ndai tele kutama be émission so bazo chrétien trop ya mutu l'air mo chrétien raoté et long minimo ninga te za critique non si ça bon on répondre te ngana c'est d'abord on a développé si ça bon on a répondre c'est là développer dinanga d'abord tant bo sala Maïcha Park na départ ezala bien c'était idée que c'est plein tout le monde qui na concert au sala qui na grand hôtel yo na JB boy d'abord en fait question ba tu vas poser une question pour na yamba hôtel depuis pourquoi na concert on a invité qui était Werason par exemple na Redi Amis et tout ça ils étaient pas à Kinshasa oh tu sala na grand hôtel wana oyebi au moni makama Maïcha Park au bandi goloba ils ont problème ya conscience ya moto na moment moko boye batuko onte otangi wana Redi Werason wana ba petit nanga penza Redi na wera ba petit nanga penza Kongo mobimo ba otala bayebi rapport ya wera na Koffi Olomide congolais tout ayebi eza makambo elo ba makana ba TVT Redi na loba kutute na bando yebi histoire ya petit Redi wana za leki nangai petit kutute tininga kota oyebika ba histoire tina rappeler zate il y a de ces gens oyo na ndako na yo ozana besoin ya ko inviter bango te ya lo yo na coach be par exemple na sir coach be po yepa na yo azila te yo inviter non voilà il y a de ces gens oyo na besoin te na inviter bango po ba yepa nanga compte tenu ya ba histoire musuzu to publier na TV to zilanga na silisa zilanga na silisa OK tango mutu oyo to memie ke Maïcha Park yango yo yaka lobi nango alobi aoya na ye lisusu te aoya na lisusu na baninga te akovanda na lisusu mesa moko te basala aucune déclaration bango c'est-à-dire tout ça c'est-à-dire tout ça to bani makambo wana première réunion ba tutu baya sauf JB quelle ozolo Maïcha un JB yakate si Azalaki. Azalaki. Papa, j'étais là. Jiba Yakate. Non, Azalaki. Maïcha 1, Jiba Yakate. Azalaki. Jiba Aya Maïcha 2. Non, Ayaki. Bon. Ayaki. Ayaki. Azalaki. Azalaki na Maïcha 1. Azalaki. Bref. Ayakate na Maïcha 1, Ayaka Maïcha 2. Si, Azalaki. Bon, ok. Tovandi bisonyo sotu. Je me suis solo et que bon, il m'a bien pas président. Bon, puis ça bien au moins transport. Tu comprends ta liste longue? Batutu, jour on a penana, batu bagagi dem suna moi retard, bah yé. Moi quelque chose à transport, batutu bazu moi. Mais ko so bano katanga boye, ça so misoté. Si ça idena. Oso banga nini? Voilà, tika na loba. Banga yo surtout. Voilà. Na yo penga na banga côté. Match nul, OK. Voilà. Donc, to yebi surtout to koka ki jour wana. Réunion o elandi, président na biso o topona ki pona âge na ye,
pour la personnalité na ye vie beaucoup le mangrokoto a programmé concert batutu réunion batutu toye sauf kaka moi une ou deux têtes bon jour évidemment transport ezalaki nini o biso na héros réunion elaka tozaka na prière ya famille na biso ah bon après chez le président ou avant chez le président tembokola président mutaki n'excuse prière ezalaka te batutu balaka mon président prière ezate la famille ezate l'art moi transport donc prière ezate mais ba réunion ga ya oyo transport elaka te na air wana ka tozaka na réunion prière ya famille oyata après prière te bon na yebite soki prière ngo sengale mususu to sokunde nini mais eloko te lobi pe eloko te to pe bon siko to tinga me mutu ti wapi c'est ainsi que na makamne lobi ya concert wana batutu yo monaki bayaki parce que ezaki kite na komele ba lettre kaka nde tozako mona na wana na mesa wana oyo batosu bayaki te nde bayaki te ezalaki te que to boyi ko inviter mutu tel pub les gars na TV oui pub les gars na TV ça dit eza jani mutu ngo oya na oya mutu ngo oya bon na table wana oyo ba mususu ba moni ke loka peut-être na ibite ba raison na bango ba yete na osala ndeni omoni mutu bakoyika te ko landaka yo ba téléphone ka yo ba luka kaka yo poko luka baninga soza na muru na bango po je ne sais pas soko luki baninga au père de rien et puis baninga o baluka yo au pesa ka bango pe rien na maman moko boye boto tiko en face ya conscience na yo j'ai dit encore une fois bato tangi wana histoire na ngana bango bato bayebi tokolo baseko bien sûr bon tokene malembe donc tino bayaka te na concert wana voilà yango wana ouais. Ok, mais chez le président, certains d'entre eux s'étaient plaints que vous ne les avez pas signalés au téléphone, par téléphone. C'était juste vous étiez entendu d'arriver là-bas et eux n'étaient pas au courant. Ils sont plaints, c'est passé à la télévision. Non. Le président Verkis ou Erasson s'est plaint que personne ne l'a appelé. Non. Tozalaki na suspense. Toyebaki jour ba yamba biso. Biso tout ba organisaki na nyoneza plus mama chala. Azana mo ba finité moko makampe politique tout ça. Toyebaki ba yamba biso tel jour mais toyebaki heure. Bon, président ça plus important au sala biso toza ka ba musicien. Donc ikomaki ke tozala ne to ba stand by ne to ba lingala tozala stand ke ba ko briefer muna téléphone poto ya. Yebi pe ke ba star mususu ya Congo wa ba yamba téléphone te ba zo pe ba tuté. So komaka so be ba tuna na kombo petit wana yamba répéter kombo mona leader ati bango tete ou bien pesa. Yebi ka système ngo. Donc ba benga net nga pe ba benga kinga na kanga cravate pe naka pembeni ya inter il y a grand hôtel wana donc costume et cravate donc tellement pressé dans la dernière minute otika pour de rose à la moi bien donc na kanga cravate nzela ba mususu pe ba benga bango ti ba tu feri tu yaka wana pa nzela moko ti muna mutu ba tu ba tatare tar ba ki mebele mais ba tutu ba yaki et linko lobaki ba benga ki moko na moko Kofi Olomide quelque part ça et ça là bon c'est vrai que tout le monde ne peut pas adhérer à la même idéologie. Tout le monde ne peut pas avoir les mêmes idées. Mais ça, l'opacité quand même qui est certains poids lourds de la musique congolaise qui manquent dans votre assemblée. Je ne dis pas que tous les poids lourds, je dis certains poids lourds. Poids lourds en banane. Kester Emenea, Werasson, Redi Amissi, 4 poids lourds. Mais ce sont des stars qui comptent parmi les meilleurs. Oui. Tu ne peux pas les négliger. 4 poids lourds. Quand on est dans 4 cora quoi. Bon, ça va ça là rien. Bref, je me souviens na mitunaki. Ovanda yo moko na minorité ya batu 4 hein otangi 4 tu auras du mal à aller plus loin pour biso to yaka toza ba 40 Nako baksa taboulay lutumba et tout ça papindo bebendo tout le monde dombe tout le monde wana picho rombo tunani on ina baksaka wana ba vieux tous à la sérieux tous sont à sérieux ne bana ko bana ki peut mission sérieusement tout continue à sérieux donc otangi 4 batu sérieusement hein ba vieux boy bon ba vieux oyo bengi ba vieux wana voilà oyo bengi ba vieux mukoto saki maisha numéro 1 na moment moko boye tango papa wemba introduisaki nani to sololi et tout ba vieux wana ba bimaki ba kena osala ki son c'est qui sensi na biso so ba sous déroulement ba benga ki sensi ki sonsi consensus hein kinzonzi voilà kinzonzi na demande ya vieux Rochero ba bimaki libanda oh image ça là ba kendaki en tant que ba sage bakendaki en tant que sage ba se concerter ba yeba pesi biso ba conseil ba ni bani ça dit pona biso ba oyo bengi ba vieux wana ba papa wana au changer tu ba papa non ba papa OK non ba ni vieux be papa comme tu veux c'est toi qui choisis t'es yo émission na yo bon ba vieux OK toza chez yo
Oui, chez eux. Merci, merci. Chez Francis. Ok. Bref, batata na ba vieux wana, babimaki muke libanda, babimaki muke libanda comme bassage, ti ba yekoya ba pesi biso ba conseil que koyokaniza bien etc. Na entre guillemets gouvernement entre guillemets comité bureau ou papa ou masalaki na banza batutu bayokaki que publication gouvernement ba papa ba vieux wana ba comité sage basalaki ba sage na biso pona ba conseil to benga bakoma ba conseiller. Bon moko na moko na conscience na ye soki a mona ngo mabeto nani oneza problème na ye ya conscience na ye mais pona biso baza ba conseiller na biso ça dit nga même ata maisha park yati so na moi likamo lelo na collègue na nga moko na ko tu na conseil ya bato tangi wana obengi ba vieux ba papa oui donc pona biso bazali na maisha park bon tozana bango na toutes les réunions té na chaque réunion té conseiller sage ba rekuraka na ye na moment moko boye. Ils ont raté de façon spontanée. Biso bato toujours ngato sala moi ba action en tant que ba musicien solidaire neto kuta na biso moko mais bango ceux qui opportunité ali ceux qui besoin ezali to ko recourir na bango pona biso ata oyo aboyi ko sala conseil to nini to benga ye soka lobi que non na raccrocher téléphone na kati na ye mais na gouvernement au papa mbasala ki bazala na kati. Donc bazana maisha park bon soit ce qu'on est là ba papa ce que yoka ya ba 4 il y a 4 wana oyo bayaka te il y a quelques-uns na baxi yo o bayaka te nazai quand même soulagé na landaki ambassadeur de la paix landaki na mission ya collègue na yo Marius Mohunga na landaki lobby rediffusion kané comme belé nazoki chance aux rediffusion na bu quand même ah ndeko na ambassadeur fonatala talaka ambassadeur azoloba Nathalie batuni makambo ka ndengo tuninga a répondre abi non mais mutu moko tsa benga ngai ke o petit nanga réunion to vie nanga mutu moko tse. Donc en fait ayagate d'après natanda lobi na émission na impact je m'excuse dans cité yango ko katango te na montage a collègue to katate voilà ya collègue na yo donc apparemment ayagate po ba benga yete bo biso to koma ko banga ko benga ye donc président ya AMC Sogaye na webse non ambassadeur de la paix nzoka yaka te po obenga ite wana kutu na webisa zuluwe po mutabenga batu biso tu ya zuluwe secrétaire na biso quoi na webisa ngona Jean Goubal secrétaire général na jo na ye zuluwe puis na webisa vie beaucoup soka ina nani kinzoka ye zakaka po babenga ite ngana kanse problème ezala d'abord na kanse kite na part na ye problème ezali parce que na ye na yoka na TVT azoboya azoloba makamu aloba jamais voilà. Donc il les a vraiment pour babenga gaite ninga mo matoyi na ngeyo kaki lobby donc azana maisha park donc pour nanga ambassadeur de la paix azana biso et bon baninga msusu ba Kester ba Redi bon Redi ne ba voyage Redi je sais que ba voyage banini mais mutu nangai mutu wa zamani ouais ye na banda toyoka yazo lela pona mbongo aleka na émission oyo alela te pona mbongo à se plaignant que déjà dès la base se plaignait za français na ngala o plaignait o lobango pardon. Oui, à se plaindre. Ouais. On a français, mais la lingala que se plaindre le banc de ni. Comme il est là. Ah voilà, et on a le bi à se plaindre en français ou bien comme il est là pour nambongo. Hein donc alors on a qui on fondé mine bokata yikata mbongo déjà. Voilà. Donc problème là ils ont mbongo ba faire mbongo ici la kaka. Donc un jour na si ça na ko lobama comme na yo be tozo ngana ba kamana. C'est ça d'abord. En tout cas. Donc muntu wa zamani ye na yoka aliki na TV aza komi lela ou ko se plaindre ndenge yo lobby pona mbongo bon situation mbongo isarangera nango kaka donc un jour ozonga na koya na ba réunion donc en fait batutu baza ba mais mutuzu le mususu ya izaka netika master nao jo tonton Beya coach master nga TV tenabi age na été on a biga master tenabi age na été ayo lelo ba papa na ba vie kaka na respecter ba grand frère donc vient d'ailleurs mais ya coach le musomona ah tout est pas ya de la forêt après ça biso autant il n'est ngana zo autant excusez na ngana lo bakaka tout comme quand même tout ça ba relation mais binoté bobo lo bobo bango après oh j'ai donné l'argent Francis c'est à ça quand est-ce que binoté bon sigo to web ça marche par so puis là revolo baté bref donc le quoi ça pour batolo donc sigo on monde l'aime sur tonton Beya coach ba go boudé dimi comment yo leader émission yo olé moi trop pour mon so batumi balé ba pi bango $100 bazo bunda c'est que moko na bango ebitina bango bunda pourquoi talaka bat bakabel bango $100 so moni ki ba bazo bunda e ko za la pona ni moko alekeli moninga voilà c'est dit moko linga zo $51 on comprend
Donc bitumbe banda wana. Et vous avez grave so moko ninga zo pena $70 yemo ou bien 80. Mais il y a 50 euros sentir pena que moi mi sapika kanano. Vous comprenez? Donc bon, net mutu azamani bon. Moi je le comprends quelque part hein, mais à raison ngana ba réunion, ce que pose nga va faire à l'art. Nako poser question sikoyo. Bien sûr. Bon, tozonga dossier wana ya mbongo wana lika mbongo wana. Est-ce que pourquoi en fait bomata ka 5 c'est protocole thème 5 bino ka 5 bino wana et ponaki to bino bowela ki komata bomba misusu. Francis vraiment bato bazotala ngana yo et surtout nga toyeba jamais réponse na ça. Toyeba ke yo za mutamayele. Soki yo lobby. Koka tangate. Soki yo lobby. To boloka tipo koka tangate tikana lobana no. Yo kanti po na émission mingi na Chrétien Maraki na mona na kobosa na za mutamayele. Oza mutamayele intellectuel penza. Nga za fier en tant que congolais animateur ya boy, hein, journaliste était animateur ya boy, net yo. Donc yo ka musanga vraiment que au kanisata une seconde, l'espace d'une seconde que na bureau ya chef de l'état congolais, général-major Kabila Joseph. Batu 4 bakoki ko décider na ndenge na bango ke biso 4 tomata na bureau ya président de la République. 5. Tozaki 5. Les 4 personnes. Non, tchala voilà, tchala ouais, si voilà. Donc vraiment il pesinga mawana parce que au boulet ata 1 minute que la question a posé sur les protocoles d'état au bino momiponana qui c'est tout ce que j'ai demandé. Ça dit ça na ba question mususu kokara kutuna maté. Ezaka loka balobi na ngale mususu ba n'importe quoi sérieux na tuna même pas na défendre loka ne sili. Ça dit comment biso to ba même nzela okena na bureau président. Ça dit bon comment vraiment d'être ngaya ndeti na na famille na ta lieutenant la raté. Donc ata moi colonel kapo aza donc quand na bunda wana na ba tonton ba Didier ba Patrick ba ni quand mona wana donc ata moi lieutenant sous lieutenant azala raté na konoye banzela ya kokota na bureau président du Congo ndenge vraiment question wana isalinga pasi quoi ça dit soto kota na bureau wana c'est que ba fongola biso porte ba lakisa biso nzela ba priya ki biso to ya tokota na ba critère nini ngana yo to éviter yo tolo ba makambo Bercy na éviter pour quelque part na parole penda on nyalo bana zwango pa ya ambassadeur de la paix moko na mona ya vanda pe na kiti pa ya mami ilela aloba mami ilela so tali fe bien to zarandenge moko te zarandenge moko te mais ouais wana na cité penda ambassadeur de la paix et na pesa raison bozandenge moko te quoi. Makambo ngo tala ko mami toka ndenge moko te asa na raison pourquoi batu musu basala loka bayibi yango te ke tozaka ndenge moko te moko na biso na maisha lela trop bata Bercy bino bozo sala bata Bercy mon frère Bercy kangami te que no betati na répondaka mo yemo na zotala yebi po zate so betaki Bercy no memingambo to zenit baba na lobby tant que tout pour na beta lem so conseil ngo ba go to banini ba beta kat Bercy zala ka beta comme ça biso tout en moko mais na lobby encore une fois par biso ba 4 congolais wana Youssou Ndour kaka oyo kate opo baleka na TV to ba magique système jamais quoi pour boro wana za logo là obi fungoli cimetière quoi ça dit boule que courage o ngai mo pa mo konzi quadra koraman ça dit moko kaka o Congo azalaka na c'est-à-dire mutu moko kaka na soirée moko zwa 4 kora ezateko ke na deux fois deux années quoi pour ko te c'est-à-dire soirée moko kaka c'est-à-dire courage wana ke lo loka Bercy wana yo ebiti yo mama kama ndenge zalaka donc 19 000 personnes ba kotala yo siko yango na tika yango siko bakenda yango moni na ndimaka ambassadeur de la paix na lobaka quelque part mami tokokana pete. Ok, c'est bon. Donc, les moussoupe bata présidence protocole batala ki peke bakokana pete to pona suki ndenge nini. Wana na kanisi ezatengam na lobby. Pour lobby na cité comme au kofiol te ngate na boulele bata protocole ya présidence. Et quelque part les moussoupe bata pe ba boulaki pe faute pour total la peine na ONU. Na ONU ba fanda ka suki 500. Ouais. Mais conseil de sécurité 5. Bazaka so 8. Je crois. Donc, c'est-à-dire quelque part, tu as la paix sous G7, G8, Mais pour nous, c'est un dossier,
bokabola likonda bino na bino. Mais yango na paix à propos likonda ngo kaka ye ambassadeur de la paix. Natala ki lobby pa ya. Mais cité ka yo nga tunya vina yo. Te pona c'est pas na yo, on faut la cité mingi kai. OK. Alors donc c'est pas na faut cité kai. C'est ça. Bref, mingi. On a cité pe ba mukulu. To zala no. Bon, OK. Lobby kaka à propos ya mbongo wana. Kaka ye ambassadeur de la paix. Alobaki le mot vraiment na CP lango paix. Même à ta circonstance wana lobele la lobby na CP la nango te mais phrase wana nde. Moni ata pona mbongo. Ata po le mususu ozwaki mo mukeke bayaya. Mwana mobaya lelaka te. Ko lelaka nete ke larba lenga larba te. Wana ambassadeur mtalobaki yango lobby. Mwana mobala lelaka te. Ambassadeur, alors ma phrase moko. OK. Donc ça t'a pour aller au moins l'arti. Le gâte. Mon bala le gâte. Il y a une réunion. To causer. Pour te causer kaka. Bon, ce qu'on prend la critique bateau baloba que Maïcha Park, enfin AMC, au Lego Bengo AMC, faut Bengo ALC, association des leaders congolais, puisque association des leaders congolais de Kin. C'est ça en fait, la critique on dit. Ce leader moi na Lubumbashi to na Bukavu ya to ebaye. Total la émission to mona bangote. Na ebité. Ce leader déjà to nengo lobi to na pas président ce qui combien. Mais bata présidence batala ki to zo 4 5 wana. Tina to ebité, yolanga to ebité. To zo boule kaka, to mi boulele. On comprend. Ce leader moi ebika zalem susu na bandundu to apinga asa collègue na biso to yambe na polele. Aya na réunion. Bien on totiaki na absolu leader totiaki ba misisa di mututu ayi ko leader to fanda kana c'est-à-dire ningi zalobia ka ambassadeur alobaki to kokana te to fanda kana na bata Bercy te to fanda to riaka to bae baboki ba nini ba secret to benga ba secret na mboko na biso hein to solo la kat donc ça dit so leader mo ko na zolo babo émission le katine internet antenne partout ouais partout donc collègue na leader yum to za na mbandaka yaka ba leader ambandaka boya ya Bukavu bani so bazali pour obi ya Kinshasa c'est-à-dire on a évité so ba leader ba libaya affaire. OK. Voilà. La résolution au besoin de Maïcha, c'était lutter contre la piraterie. C'était créer des studios, créer des infrastructures bon n'était pas OK boké INSS c'est ça INSS c'est ça. Qu'est-ce que vous avez apporté de concret jusque maintenant depuis que vous créez Maïcha Park? De concret, c'est-à-dire comment tout le monde sur le terrain que ça s'est fait. Bon, au moni ba piraterie, ba INSS, ba studio, c'est très bien. Parce qu'on a un blog au rêve, il y a un note à long terme. Excuse-moi, mais parmi Bino, il y a des grands champions de la piraterie. Aux humains, maquettes, na omogo, au PC, mon producteur, il y a un dupliqué, on a producteur, moi, Zanakina, Tohebi, Ebi, Somo, a créé une usine à dupliquer x2. Parmi Bino, un grand pirate baza. Parmi Bino, moi, leader. Yo, ça va me vérité, le sosola, non, yo, boy, sosola, la vérité, non, mon gana loba. Après, vous portez une plainte. Boy, mani Bino, moi. En tout cas, Francis, c'est bien. Au perturbé quand tu n'as boya kotanga wana donc boya kotanga on est perturbé pour boya kate mingi on dit bon fait bref Maïcha Park AMC ponanga studio ba instrument tout ça c'est beau mais ponanga ko solo la wana entre biso yango elekitu de concret ponanga yango wana soki tango to vanda plus to comme solo là soki na vanda ko senga ke to contribuer na ba idée pour la piraterie, lutte contre la piraterie, tout ça, tant mieux mais pour ngai la chose la plus concrète zali que et la grande victoire il y a musique congolaise historiquement ezaki lelo ndenge to vanda wana pour lobi ezalaka oui biso la vie sur na vie loamboti oyebi ti basuka na mwa maisha na bango mona na mi molangi nzinzi ngungi soki nzinzi ngungi je m'excuse na lapsus wana tu vois que bazaki pe na besoin ya mwa maisha même ata kombo ya mususu ti basalaki bavandaka bayokanaka donc oyokana ezaka bien bolingo eleki kaka eloko moko te nzambe asali na mokili eloko moko te nzambe asali na mokili ekokani to eleki bolingo ezali te lelo kongo eza ndenge eza po bolingo eza te bolingo eza mpasi mais ya mbongo na ya intérêt moni bato apesa so bato bonjour te kaka nazolia te pesanga boy sanki apesa bonjour alors nzambe azotala ka ata bapesi ye akobonga pe kaka te yango moni ata bapesaka surtout biso ba leaders tosalaka boye tosufra po topesaka chaque jour soko tieka zolo libanda
Et batongo lobe wasongaka parce que basenga ngo na motema mabe. Motema mabe ndenge ndeko nanga Félix waze kwa lobaki. Motema mabe c'est-à-dire et comme na niveau moko na ebité soki ba éliminer biso tout ba tout vivre le pot ba Congo te. C'est-à-dire na niveau moko mususu quoi. Moto pese même bonjour te mais olingo zombongo na yolia yango. Ozo comprendre? Pour moni musulman soka yibi ngulu kimiko kola kela ma beteke avima libumo. A ovima ne libumo te po alia ngulu te. La kela inde avima maboko po agote bongo simba. Comprendre? Donc mbongo wana bato mité mabe balinga kozwa wana. C'est-à-dire motema mabe na niveau. Oko ça la peine na ba bombe na valise no. Les mousso koleka nango partout sauf ka opese ka mbongo. C'est ça qui est mauvais lelo na Congo. Elo kango yango wana ko. Yango nga na zoloba vive Maisha Park. Na éviter o baliaki mbongo o boye o faire à côté pas Kofi, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Nanya zo musicien ba tout en orchestre na ye. Mo gratanya uta wapi? Hein? Thierry mo gratana uta wapi? Emelia petit langa Emelia uta. Wataka côté mo bo na santango toujours. Te nazo ki non la c'est ça gite. Yonde mo to katinga. Yonde ko katanga vante. OK. Potangi des exemples vous tika côté moko. Peut-être na tangi côté batakanga trop pour na faire. Tanga PBCBG. Na lobi peut-être na taquer côté o batakanga trop o bazo taquer na ba sisité pour na faire. Na tala émission na yoti. Na monati. Boninga critique te OK. Nani ya critique te neni? OK. Nani ya critique te neni? Mutu critique ka lokola ngana Congo zali. Sadi na ina loba pala nani mutu nano azwa musicien ou te pa moninga te. Oboya koyoka na baninga pour na musicien moko. Et pourtant ça na ba musicien na yo mususu ebele oya bien obiso to monaka bien. On dit fazana na bango na confiance. Zana na confiance na ba musicien ozana bango. Biso ba kadima mbesala ma yo eba. To vivati. Papa Wemba Victoria Ibima. A vivati. Nani mutu na azwa kuwana te. JB olobi JB wana. Emelia. Aza chef d'orchestre, chef de répétition, chef d'orchestre. Même chose. Voilà. À vivagate. C'est-à-dire, bon, tout le monde y en a été pour soi-disant offert et tout. Non, c'est pas bon. Mais l'autre chose, on remarque dans la musique, on remarque que la seule vraie rivalité qui reste depuis que Maisha Park existe, c'est celle qui existe entre l'orchestre Maison Mère et son leader Werason, et Kofi Olomide et le quartier latin. Oh, rivalité, c'est entre bis autour. Non, je parle de rivalité de polémique. C'est polémique, exactement. Pas rivalité de. Non, polémique, ça. Non, mais ça, il croisé dans la Temba, ils ont sous polémique. Non. Polémique, ça dit jamais. Et ce que mon yango. Francis Yebsanga directement pe bato ba otala soko moni mutu ya Kofi porte-parole monsieur Fingi mutu ya maison mère orchestre moko boy bisanga tout de suite musala nesili jamais à partir d'aujourd'hui que à partir d'aujourd'hui depuis Maisha Park banana sensibiliser mais dans un exemple moi on a colo la TV Texas Ayebi ah genir tinini non to lo ba on la TV to dénonçant j'ai beaucoup lo belango ezala mabe pour to la nara omoni banako lo ba le lendemain c'est là zano omoni lo mona banako lo ba Maisha Park lelo AMC zabiso ba leaders. Respect réciproque. Respect pendant réciproque. Sauf que so landi mutu azamani azoloba, moi respect les musu zo zalati. Mawatro mais bon, les musu ko changer. Mais na biso tout otikali on a vraiment jamais un leader. Afinga même Wera, même on a langage Wera. Toujours la porter parole. Ouais, bon siko là on a lobby, mais pas musicien. Bino bozo yo parmi bato baboya Maisha Park to lo balé mon vérité. Ngana boya Maisha Park. So que ça bon tant mieux, nzamba kumisama. Donc Francis Pelelo ako andimi Maisha Park. Ça andimi Maisha Park mais andimi te bagisson mususu eza na kati ya Maisha Park. Alors yebisa biso yango to bongisa. Mais na wuti lo ba tout à l'heure le kamambongo yo lobi après tout ningo lobi. Après tout to zandenge moko te. Na zonga la makama te wana parole wana cité mutu. Te mais yo se paye lango pet. Oui, boyo se paye lango te. Non. Sinon fallait boyo kanabino 5 seulement. Ambassadeur de la paix Francis Alobi a sepeli te dire le baki. Bref, na avi na yenga na mais voilà, mais il fallait boyo kanabino 5. Na zonga makama mbongo wana. Po kasi lepsu na kimaki yango. Ngana comprenaka te. Ngai na comprenaka te. Toningi to comprendre. Et le lobo comprendre, j'espère que likama peut aussi la paix. Leur rosabato bazolo balikambango. Et si la to boy ba discussion lisusu. Yo o lobi na batuke batika ki yo na se. Et pourquoi? Parce que bata protocole à présidence, ba ponaki yo te na bateau balobaki ke bateau yo bomata. Selon Yé, vous pensez qu'il liste déjà avant. Selon Yé. Yé est un magicien te, Yé peut me la Bible te. Bongote. Bongo selon. Voilà. Donc yo mutu au la Bible te, yo pose un magicien te. Ozaka mwana nzambe po lobaka oza mwana nzambe net pe kaka biso. Bref, bato ya protocole à présidence ba Yé, balobi ke pa bomata président zo benga bino azozela bino.
Mais selon image, bino tout bomati na présent Verkis na Madilou na Kester, ba moni ba freiner bango et bino bo continuer bomati. Na ko sepela trop Francis, au sala moi reportage mon na présidence autour na batora poni bo freiner ki intel na intel. Ngai na ko lo ba makambo ezo le na présidence te. Encore une fois, na famille na ngata lieutenant Pamba zalaka te. Donc na zata na moyen mo te oyeba makambo yo ezalaka na présidence. To keli kama mbongo. Bref, bata présidence baye protocole babi pangalo pakala bon mata président azana besoin na bino. Tina o baponaki biso to ebité. Yo sikoyo, wa sikoto ba siko ba fait. Soyons concrets. Yo siko tikalaki na se. Tango tikali na se, eloko nini ba servaki yo pomela. Est-ce que nga mutu naza likolo na bureau président na koyeba ngo? Na koyeba te pona zaka na magite nga pe mutu na sala bible te. Bo yo siko mutu zaki na se ozo melale mususu. Jus de pomme ou bien jus d'ananas to ebité. Neni yo ebi o biso tozo mela na bureau. Pombo na bino likolo. Zelana nungana silisa. Yo le bingana lobati. O kase na kimi makambo mbongo. Loba. Ndenge nini yo koyeba o biso tozo mela na bureau président na président. Normalement moyen ezalité. Bon siko o lobi ke mutu moko boye azaki na likolo ayebisaki yo. Nga na tali na TV na moni mutu ango alobi ke aza karateka soko sakani yo na yiko yinda. Oyo nga na tali na TV yango wana. Mutu ango nanu akufite. Bon, deuxième preuve bana ya Congo mobimba pour le bi antenne to Congo mobimba. Bato bazwa réunion telelo na ba poilu rotangi bazawana muntu wa zamani na ambassadeur de la paix. O alobaki ke biso tutoza ndenge moko te. Ambassadeur ayaka pe réunion te. Bien que le to comprendre que azani na maisha, ne to comprendre le bon azana ye ka bazo benga ete. Yé pas yakate. Pour nini yé yakate aza contre. Pour nini yé tegolo, pour yé zaki likolo. Basaka bango de. Pourquoi yé biero yé zalaki ona mona. Pourquoi yé lobate ka ke toliaki bo yo muto zalaki tendo loba. Et puis muto lobi ka loba ki na linga beta yo. A dépendre de ba cours de karaté. Voilà ba kamelega na TV. Donc quelque part tout ça la logique. Donc makambo ngo eza bongo. Mais loko ya loba na binote. Botuna yeske Antoine Gonda lobi na ngwa pesa imbongo te. Totuni. Andimaki to wanganaki. Alobaki azwa. Alors. Kolela lela kandete. Mwana mobali. Ok, to évolué na débat. Kolela lela kate. Dossier on a. Mobala lela kate. Ok, to évolué na débat. Na répondre makambo ngwana lelo. Aussi si j'espère que comme clair et que malasi masuka linga ko sayo okolobana me yozaki na se ese bango babe yoza komela yebi bango ba komela ndeni tuna ibongo ensuite muto bozane libanda maisha ya mona ki aviva ki alobate pour nini voilà c'est tout et puis kolela galela tse pala reko ya kaka. Ok, tu évolues. Voilà. Parce que parmi mes résolutions, tu l'as tout à l'heure, il y a Maïcha, tout ça. On l'a dit tout à l'heure, on a début émission. On a mouillé gorge. Faustin. Faustin on a bandana somanda kunanga liboso na vie. Faustin ozomona wana. Yanda kuna. Aza grand prêtre, nda kunanga liboso na vie. Yayo, token na débat. Na yoga lisola Faustin. Oh, mais toujours le dossier. Tenez na pesa na Faustin wana. Te kana bana fo yolinga ba fula matin émission. Faustin ozomona bandana banda vie na zwanda kwa liboso tozaka toujours na ye. Faustin wana, c'est-à-dire biloko na mususu ye mutu na yeba ko pa ezate ye mutu ayeba. O zo ilanga mayo na mela o. Faustin ozomona o. To ko évolue. Mabilama. Tu na fula na Faustin dimi. Fula Faustin dimi. Bon Faustin boya na kati. Toleka. Parmi ma résolution à Maïcha. Au Bossali la AMC. Ce que je voulais c'est au bag na des bien mission ngi ba musicien pe hein, bino na bango pour la plupart d'entre eux. Il a pe Francis Vera au kansa moi rankine pour au kansa moi rankine pour boy na fula yo, il a pe Vera mai voilà. Parmi ba résolution parce que ba musicien na bino parmi ba victime ya ba guerre ninga za la polémique, ba musicien na bino baza na kati. Est-ce que idée ezate que bino ba leader bo sangisa ba musicien na bino pe, mara que bino ba patron bo kani, bango pe po ba yoka na parce que ba inimitié mususu tikala. Bana Congo bana Braza bakoloba o idée maisha par contre ezaka ya Kofi lelo Francis awoti kopesa idée. Merci. Francis Kankonde animateur munene ya télévision congolaise awoti lelo kopesa idée boloba isa Kofi te, c'est-à-dire idée ya Francis ngai na bana kolobelela ke to sala maisha ya ba musicien na biso idée za ya Francis naza vraiment d'accord na idée na yo mais na boye comme alobi ke nyoso onezaka ba ya Kofi
Kofi Kaka Moutane intérêt à gagner kuna. Donc sincèrement Francis, tous allez d'accord ngana yo que il est utile lelo que ba musicien na biso pe ba solo la base à la bien bon. Et déjà moni ba to go net ya BCBG. To beta match to yebite. Oui 0-0. O yagate. Mais c'est une émission. Na 13h dimanche. Oui bah tout ça on a pluriel pe dimanche. Et ça a enregistré. Bref, direct, bref. Yom to solo barango. Jafar mais to coordonner na katina coach BA. Bref. On va essayer de se maloba. Bref. Bref. Temelogo ba Joka ba nani ba Zakari Balaki ça va quand même. Ça va quand même. Bref, naza vraiment d'accord na yo que ba petit na biso ba o ba affrontement ba ko bunda ba nini ba rivalité on a vraiment déjà bien été. Ndenge yo pesi lelo idée. Lelo le 28 le 28 octobre. Les gars payent les gars jour belé. Mois d'octobre ka fin d'octobre. Vraiment ils a idée moko ya bien. Ngana pour que ba mission na biso ba bunda raté. Bafinga na raté na ba chete mbaba za la solidaire mais déjà ba mission orchestre belé ba solo na bango bien ba solo bien vraiment ba solo na bango très bien quelques brebis galeuses ne balobaka égaré mutu batika na ba comporter mais le gros lot le lo ba solo ka est-ce que petit no mo boy enfin petit no musicien no mo boy ça l'arrive pas na avant azala pas na avant azala ma victime na ba belo rebelle au cinéma kala lelo aucun groupe ezu eti a décidé ça mon carrière solo. Petit Jordan Koussa Asani Amerika ba test pas groupe belé ou biso to yebi to mona partout mais bazoa était ti ameki de ces mois voyager bazoa qui était pas ni yo quand c'est batu babosa na rang au bilo alobaka là alobaki ni aux autres la TVT tenebite so ilo ni na particulier wa alobaki tazo ba mo pa wa bena bilo to sala kala wana siko lelo bo salipe alobaka na TV na émission na ngai c'est plein il a dit non Francis tant ozana mo pa yebisa ayebisa ba collègue na misusu wana kinga na sala na ngai innocent to sala na cadre à l'époque. Si on a comme victime, ok, bon, spécimen leader, bon, t'as ignoré. Donc, quand il a ranking, il est là. Mais quelque part, peut moi petit na biso na pe bayaka pe me na biso pourquoi le zobozi azongi susu na landa ki na émission ya bande na biso azo continuer ko fingara côté mo boy. Tant un jour yinda isusu boyera. Zobozi a fingi. Oui, na landa ki émission. Excusez-moi na zaki na poto na ibité. Bon, en tout cas na osale remarque. Je m'excuse quoi na zaki moi voyage à Mouké. En tout cas ngo lobi nga boy na otala kawana. Ikoko za la bongote. Mais mon ipona ya Jordan, je crois, mais je crois qu'il a voyagé, non? A voyagé, c'est quoi voyager? Vos problèmes évidents, non? Alors, mais il se plaignait parce qu'il a changé le groupe, mais à peu ça leader on botte leader à l'équipe. Le leader va bien à Katamaïcha. C'est bon, mon il est moussou à quel groupe mon badja na deuxième fois na bango bakoka. Bon. Tu n'as mbote. Bagarde ce quoi leader na ba FC pour autant a été, mais bagarde FC. On se rappelé? Un petit Osuki. Mais c'est quoi pour nani Fali, Soleil, Montana, bazaki ko pe ko finga batute. Tu as été tes stratégies dans le côté. Les monsieur non, bon na tina kakayi na pour na otina ba musu na tangi ba Felita ils ont tovana so 17 ans. Ils ont le baraté ya betara solo. Ba nteka ba baba ba Soleil ba lobaka. Mais mon na Soleil au akenda ba concert ya BCB Jayemi ba Fali. Bon mon ipe éducation pe utana on na ko pe kontaka pe. Donne-moi ba tout sur le sazol bakala ezai yote. Mais tango akotaka na tango botiaki nga embargo. Tango akota na sala zolo ba magamba loba. Tuna entourage na ba sa sanction azwa. Na banza oyebisu steki na suspenda pecho na ba 4 mois oyebisu histoire na non éducation peut de base ezali o mutu ayaka na ona ndako na bango non nga na koti na mutu afinga mutu tenga za diplômé d'université donc na za na éducation mo ya papa Charles apesanga donc na koti na mutu afinga mutu sali na yango tozoloba to bamba na banzembo to bambana ba nzembo ba concert mais ya ko finga wana non idée de base ni to ba na base que ba musicien peut ba kutana pour ba bongisa yango vraiment na remercier yo pe na féliciter vraiment Francis. Donc sincèrement na idée mo que les choses à contre koyoka na abatu mais lelo non je l'avoue na za contre koyoka na za contre certaines choses qui se passent à l'intérieur koyoka na même bien mongo olongola on lelo m'expliquer o lelo mongo aussi donc c'est comme muta maisha na za la toujours pour yoka même bien mongo olongola on lelo m'expliquer o lelo mongo aussi donc c'est comme muta maisha na za la toujours pour idée wana vraiment mais ko critiquer so lingelo ko faut critiquer ngo na za mukala te na boy te faut critiquer yoka nanu Francis c'est-à-dire okoye bate service au randaka netinga tango zo critiquer nga oyebi nini nazo bongisa boulot ozo c'est-à-dire nazo bongisa boulot donc tala lelo effet sali na monde arabe banda janvier tile c'est-à-dire mutu to se pela un album pour la critique monde arabe banda janvier tile c'est-à-dire mutu to se pela un album pour la critique heureusement na bongisi nango boulot je dis non ma critique c'est pour ko bongisa et là tout le monde a peut-être injuste moi
injures, Justement, attaques gratuites, des choses y a comme un ça. to- Tout le monde on a sur la TV, moi, journaliste a combiné le porte-parole dans le bioté. na lobi eloko. Voilà. Yo moto lobi. Journaliste animateur a combiné on dirait kaka ngambo moko ko lobelela kaka groupe moko boyo batma na chaque fois na milieu wana. Donc il est ça la moi mawa. Justement, pour la presse congolaise, il y a un autre tout le monde est kutana kina no senga kina kutana union de la presse nationale. Justement, il y a suite à question dans ngapé pour toi évoluer dans débat dans coach Asengi. Relation entre AMC et la presse. Bon, tu dois comprendre que l'AMC a besoin d'évoluer en accord avec la presse. Mais certains propos OEO, particulièrement tenant qui n'a qu'à ni pas si, qui est le président des journalistes congolais, tant que c'est la phrase exacte que nous voudrions pour une meilleure compréhension entre nous et vous, que vous, monsieur le président Kabea, vous puissiez haranguer vos troupes pour que nous puissions évoluer. Si tu changes ton terme, haranguer vos troupes, vous allez dire général, haranguer la biso soda pour tout bon ça. Or, attention, je parle d'abord. Or, et ça, c'est une critique simple. Oh, bino beaucoup plus de conseil té. Beaucoup plus de conseil, beaucoup plus de ordre té. Na ndenge ntoko mema affaire à maisha. C'est quoi yoloba? Heureusement ngana yo Francis tolobaka français, même pas moi niveau. Na esprit nanga, eza net un esprit na yote haranguer et ligne koloba ponanga sensibiliser. C'est-à-dire faire utiliser le terme sensibiliser. Haranguer, c'est crier, c'est gronder. Moi aussi, je parle aussi français comme toi. Un dictionnaire, tu vois, compréhension na yo. Excuse-moi, haranguer et sensibiliser, c'est deux choses. Parce qu'on a compréhension, il y a une phrase nanga. C'est-à-dire, l'idée nanga c'est que bon, nakoloba na épée paysage à kabeyate au gang la batu. C'est-à-dire à sensibiliser, à faire prendre des bino conscience. Là, c'est mieux dit. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Moi, maman l'entendait sur Doranango pour des questions poser la rate. Tant que tout le monde m'expliquer. Il y a là par là que à faire comprendre des bino que comportement mususu vraiment qui porte parole comme la TV trop mission mususu est vraiment inutile quand il y a ma musique donc inutile vraiment il est belé vraiment il est belé il faut moi pas si moi la pour musicien il y a peine émission parce que comme il encore soko yo il faut moi pas si moi obi que yo c'est l'émission au diviser 10 clips au lobby no 10 minutes. Mais oui, émission vous allez même plus intéressante. Et ça quand tu vas sans sujet, à auto zabilamba batunde peut-être sur comment auto zabilamba mutu, aina on a TV à kanisi que biso kanisa ya komi mutu alar. Or de bien que ça on y a été. On comprend. Donc il faut vraiment que